Allô. Bonjour. Moi, elle est qui m'a cassé, hein? Moi, elle est qui m'a cassé. Moi, elle est qui? Là. Bon, vous allez bien, ma famille? Vous allez bien? Moi, ça va. Dieu fait grâce, tout va bien. Para la Congo, tala makemba, ne kotonga nde likambo. Kotonga nde batu ba otonga moyen temps, vlog. Kotonga nde batu ba otonga grave. Awa tozo kende na tokende kota boulevard de Miab. Papa na ochayo. De Miab yango. Ba mona pe papa le bi de Miab pango bonga na awa. On va combien l'école. Quartier de Miab. Quartier on est de Miab. Mais to ça na Kitambo non. Kitambo. Kitambo. Barrière. Bon, la quartier Sika, il va te mettre Kitambo de Miab. Bon money. De Miab pango. Wow, bon money. Quartier de Miab, il va te mettre Sika na Kitambo. Bon, la ndeza kitoko. Kitoko hein. Kishasa ba otonga. Voilà, botala. Oh, nyonso clôture au babi quartier de Miab. Voilà, papa bon la bosse pour là. Bambis koto école Aurore. Monter ma combien Aurore. Ouais. Boulevard. Voilà. Awate papa tokei. Voilà c'est boulevard. Mbisi kote kuna na yebi toke kote kuna awate. Awate papa toke na mbisi kota tinelo na naso mbisi ya bien. Ouais, papa ngasa ki oyo hein? Bateka na mbisi. Bateka mbisi ya kote kwa ina moto la tansi. To na boulevard. Scolaire Aurore. Ouais, attends un grand boulevard. Ouais, le pied. Tu m'attendais tout le magasin. Tu côté à droite, c'est mon hein. Voilà. Le pied en moi, tu vas te lequel école le pied. Tu vas continuer. Révérend Kim. Mon école est Révérend Kim. Papa est gentil, pas quoi tu as vlog. Révérend Kim. Lupango ya nani kufa nani? Lupango ne. Pasteur ya nani? Kuti nani? Pasteur ya nini? Oya limete na 17e. Na sima wana. Te ya liboso eza yete. Ya sa na sima mama olangi. Mama olangi. Na sima liboso eza yete. Na sima voilà. Biso na tozo kende vlog. Mama papa tango akala place au filmer boy. Likambo. Ba mama na ngana zanga na bango awa. Asa wapi? Mama ngone. Na yebi ba mama na ngana zaka na bango awa. Toke nalo. Ate na tozo ba mama mo zaka atoki to pesa na mbote boy. Mbisi kuna liboso. Pa toke na bi papa toke yi. Bazaka na mwa kuna. Ele bibi sika siko. Ole mika. Neto solo la gito. Ese lo rote toke ya papa. Nana si papa na ngaya, bomoni? Si papa na ngaya, papa la bana. Sebeko. Papa ko Sebeko akala. Ya kala o église boma ya kala. Papa yo po yebi yango na yebi yango zera papa. Sebeko. So esalama na Congo. Sebeko el bosso ya mo église yango. Ya ngape Zakari baba basi mtalekisa yango voilà. Yango église ali bosso esalama na Congo yango. Sebeko voilà. Yango voilà. Susu ya bango ka place basala opération miso. Bomoni. Voilà. Papa la papa gentil. Papa yeyo. Papa makanaki. Papa makanaki. Voilà, nene ebisabino ke na bimi lelo na ngina suma mbisi na nga mai. Ona suma minene na suma ngaka awa. Mais lelo Shanika ngo. Mais lelo siko mbisa papa makanaki ke para balaba. Siko mbisi lelo ya minene ezate bota mbisi na kudena. Tezo pema. Mbisi azo pema chape za kamera ingaye.
Non, la Kofi Benet. Ngai mbisi azopema. O mbisi ni papa? Tilapia. Ah, oh tilapia. Papa Chimena. Oh, mbisi azopema nanu ko? Papa combien? Tala, musu mbisi ye musu azopema. Ona siko ya mkena bakoli bwete. On boire kana. Wow. Nani tana yo, ozwa ngo boaki. Ah, oyo, ya kolia nde yo. Nde na osepela nde opema. Bango ti wana ba. Mbisi azopema na akufite. Papa chebo ya pardon. Mumoni mbisi ya frais. Azia bomoi. Azopema. Tala. So a congolais tolera bien. Tolera bio. Tala mbisi ninga azopema. Aïe aïe aïe. Mbisi minene kasi bolobi na yelo biti. Voilà, mais so boza posa osima mbisi kitoko boye na balabala au kota Chanik. Po lelo baza na minene te. Na somba na ngango awa. Na Chanik. La mbisi de belé. Voilà. Mama, oza maponga mike oh. Mbisi ni oh. Musombo ninga. Musombo asisi ona lingaka ya ndo toso mkolana. Ah, oyo mama je di monga imutalinga ngo. Wana mbo. Tingala ko yalo bikoza ka bambisi na bosa na erne. Oyeka partir ba 10h. Lobby dimanche. Never déjà posa ah. Maman zo. 9h 10h. Tout à fait 10h même Normalement 10h. Bon ma zo ba 9h. Avec madame Maïdene mutauti na pombe. Tuki nzambe anakusa makasi na koya na 10h. Bisa minene wala utaona kwa mtu wa minene. Bon, tu l'as bien représenté, papa linga, yana papa na bata libala te. Ko pesa mbale lo linga. Comment te? Son mbale linga mo sa bassin, yo pesa ya plat, monte ici bassin. Ah mama, la bana na. Papa makana ki na boss. Oh, eza na bana ya mike. Na koya ko. D'accord, maman. Bon, nous allons battre là-dessus. Oui, papa Makanaki, église à Liboso, il y a Liboso à Srana Congo, Sebeko, Yangoyo. Il y a Liboso, avant l'église est beau, ma botama. Église à Liboso, à Srana Congo, Yangwana, Sebeko, Yangoyo. Voilà, puis ça là, tout ce qui est né. Mbisi ezate mbisi mike nubo binga linga rolia mbisi mke wana moete ndafuka ya isunga ya boy ya tai na ngai nga kola kisala ndeki te mbisi akaya aka kanaki mama na ngamo na saba wa la somo baza koto ato komana oke male ba papa moi place na gauche mama na ngamo baza na saba ngo connaissance. Na posa oje mangusta. Kalako. Nasa connaissance sama. Tuka male. Baba kaniki pusi sana mkona kitata. Mama nanga wana naota kana musika sokwaza. Tazate. Mangusta yangwana. Manguseza rose. Mulai pembe mingi tena, ataka mwindu
Oh là là, aza tapu. Voilà pour ça, ah, pour ça. Là, ce qu'on sait que la hyène, on va faire la wana, la tapu ya faire. Moi, ce que la libi na hyène, je vais dire on a tous années, je vais tenir ma solo. Ah, on peut se poser, comment peut pas éviter? Je vais pas dire que voilà, lundi le quoi na osala ah na nini lundi le quoi na pété na ouais na bana na na comme ça na mosika na mona mangusta combien 5 ah yo tika ngosha na sekuna kutochelo kote eh tala ah mangusta ngo ya sika yango papa mangusta fumaka mi 4 ya tayo na telo ah esa kitoko mangusta basi yeka lelo yango na ba na boy tete za kitoko tambo pesa mi balene 9000 ah dini tu peux mangusta 4 5000 na moi qui on peut na ino fumika eh na ozo ya na fumika na moi qui on kuna ni na ipeni na yo c'est cher là il aura posé bien quand il est général na ozo on va vivre pour la force hein Baobab nani papa merci na ole on va Mama, na kwa lundi, mama na ngana to sala na connaissance awa, azaka toita. Azaka lundi na ye, to fani. Azaka pose, azaka pose. Pose kutu na lia. Au moins to fani to beta masolo Azaki très gentil, lundi na oya koduka Mamba yango. Ko ko beta la yo desani. Eza fulu mo bo ba lia kambe. Eza o mata kula. Eh non, il y a lundi, papa. Ça va pas être lundi, hein? Votre cas bien. Maman, comment ça va être épicé, hein? Na skoli maboko, hein? Na skoli maboko, ya lobo na skoli maboko te. Na skoli maboko. Na nyama ngusta. Tapi kalau maksud mereka nak ipen lagi share tu ya? Lepas kena ipen. Oui, c'est vrai que nak ipen. Ah share. Comment tu lepas tu ada? Stocker de la science, non? Joko tak nak baba, dia tak bermalam, dia tak mesti bisa dah. Okay. Zati, bisa bega kote tu. Nabi ya, kau tak nak baba dong? Teplek. Olha mangusta. Sentiment. Wait away. Bishinen. Memang jadi mangusta. Ada bahasa sama tekan nak tengah te pos berate. Malem. Basang. Te awas no te tu kan so. Ya funa nga step le. Atra pimele ko capacité yo li akong air news. Le lingusta. Ha? Yang Omoni ezati aba paipa pa makemba. Voilà. Zoto zonda kuna. Koto za kibiso wana. Yana biso de la science songo songo. Ata kuna pero ndemo. Biso de la science kebwe. Soko le ganda. Ah, voilà. Ngane na abo na salati. Nena aboye, nuto za boye. Tena kuvanda. O taxi me bena na kosa telefone. Numéro donc ce téléphone comme ça. To ba nanu moi mke hein. Kama mwana hizo
Merci maman. Tout à l'heure, hein? Non, tu t'en autant combien? D'accord. Il y a ton lien. Ton lien pourquoi bien? Eh, moi le binga yena est discipline. Elle comme na moi pas comprendre. Elle comme na. Ah. Merci. Yo mon ami. Non, vous allez yo tera bona ngai. Ya kana ya tema ya kana. Ya na. Wapi? Voilà, tu vas dire moi monsieur. Voilà moi monsieur. Tu ça kitambo non? Tu ça non. Lelo ambiance na kitambo. Ça moi ambiance na kitambo hein. Voilà. Ouais, nous allons bêter. On bêter nous ça va. Voilà. On a quand même mon corps. On a quand même mon corps. Je suis. On a quand même mon corps. On est belé la vie. On a quand même changer. Allez. Voilà, les longs aïe dans ambiance là, qui tambo Vélodrome, pas qui tambo bosa, allez, manifestez-vous. On va jouer à l'école. Papa, nous aussi à l'école, vous voyez. Moi, t'es papa. Voilà, ah ouais, on a lien. Manger voilà kitambo au côté la bino yango léon on a ambiance ta kitambo avec ma fille hein avec Jessie la photocopie de Mickey ouais ouais en attendant apolo mwana épée hein on a beau long yes alors mais est-ce que yo caption ce qu'on mais ça on peut que dans bien que moi qui pas la quitter que dans bien que dans bien on comprend ngana kacha on a ambiance na kitambo Vélodrome. Ambiance de Kitambo Vélodrome quoi. Tenitolia, ma brochette c'est moi là bas au tumba. Il a brochette na quoi. Kitambo Vélodrome. Et voilà, c'est là. On a déjà la brochette. Kitambo Vélodrome. Brochette oyo eza ya nini te ya birthday eza ya mipanzi. Voilà.
dit tout à l'heure, hein, pour s'abonner massivement. Il y a une vidéo que comme un bisou, on a comme concentré. Encore il y a la amias na la kitambo. Wana kitambo na pesa na bote. Ya amias na mboka na bino. Abonnez-vous massivement. Dieu vous bénisse. God bless you. Ça va vlog. Et vos messages sont dans la kill bolingana ça va vlog. Tambola. Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anibariki tata zangu kwa sababu na kula mapesho bale de dimanche. Tukapata bisous. Bye bye.